La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour à tous, mbote bandeko bolandara biso, mbote na batu nyonso o bolingara Irsil Botelo TV, mbote na batu o bolandara biso, mbote na ba obo emaka, tope ba obo kommentaka, na ba obo partageaka, vraiment ba analyse na biso. En tout cas, le loto ekolobela likamba concert ya Yangiama, tomoni we ranso na beti concert na ye, na matadi, alors yango vraiment to ekolobela awa na Irsil Botelo TV. Et ana batebele baloba ki ke Yangiama masila kande baloba bango baloba Yangiama masila donc asila te ake mobembo kande ye moko ayemba asila te ake mobembo tokolobela likamba concert ya Weranson tokolobela yango vraiment pour esengeli to lobela yango donc concert ebetami esengi to ya koloba yango bomoni Irsil Botelo TV ayepe liboso na bino pona kolobela likamba bo. La pesi mbote na bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko bolingaka biso, mbote na ba obo partageaka surtout be émission na biso, boze belé o bolingaka Irsil Botelo TV, boze belé makasi obo partageaka biso, boza vraiment belé obo tiaka ba commentaire na bino pe ya malamu. Alors na pesi bino mbote esika nyonso bozali, nzamba lola a batela bino. Ndeko nanga soki eza mbala no ya liboso okoti na Irsil Botelo TV, vraiment o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Ah, tolobara toujours likambu moko tango koti en tout cas ndeko na robosa na te s'abonner ah penza ba abonnement na bino déjà ka priorité na biso donc tolingaka vraiment ba abonnement na bino tolingaka ba partage na bino po yango nde sala biso tozala donc yango nde sala force na biso nga benga bino ba roi na ngapo soki bino te moye peto ya koloba liboso na bino ezate yango bomona na benga bino vraiment ba roi na nga. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela baninga lien nzamba lola ako pambola yo. Avant to kota na émission na biso, avant to la to bandana nuko kolobela likambango ko banda ko développer likambango ko banda penza kolobela likambango o eza ya papa na biso Weranson Yangiama de la forêt na ko préférer na tela bino na no vidéo moko ya mukie totala ndenge concert wana leki après to ya siko kolobela likambango po bato balobi ke Yangiama masila batu ba critica Weranson balobi que non il est déjà si là oh vieux déjà si là mais non tu le binuka moi extrême qui est il y a concert total en tout cas félicitations à papa na biso Weranson ya Yangiama de la forêt tolanda yo oh koti en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner sur les ambano liboso bienvenue chez Irsil Botelo TV tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer na cloche ya notification cloche ya notification et ko sunga yo prochainement tant que tu as analyse na biso au mona biso directement ici kanyo sokozala okozwa mbala moko notification na yo yango tolobaka cliquez sur la cloche des notifications. Alors bande konanga wala na otela bino vidéo ya Yangiama to e mebo matsa ba j'aime kande za la mata na j'aime donc matisela biso ba j'aime tielanga ba j'aime bien et aux malamu tolanda pe na vraiment to yeka kana likambu ya wera Yangiama de la forêt surtout mingi tozuka partir concert bando nanga pourquoi to na likambango
toye nango po dernièrement toyoka makambo moko ebimaki na internet bato balobaki beaucoup donc bato balobaki ebele bato balobaki beaucoup bato balobaki penza mpona Weranson balobi ke Weranson a négligé musala balobi ke Weranson a négligé ba concert balobi ke Weranson a betaka lisusu te balobi ke Weranson a négligé musala yango pena bomoni toye pena na likambo yango toya kolobela likambo yango Weranson ndenge aza wana ata lelo Wera alobi ke asala une année à répéter mais boyoka ke mukolo Weranson a ko lancer concert bomona tala batu bozala wana bomona concert wana ezana batu ebele donc lelo yange masoka lobi ke apema tapona ata une année ata 2 ans soka lobi ke apema bomona concert na e ozala toujours na batu ebele po nini ba Weranson ba icône. Au moins lelo toko comparer ba mission bo bimasika na Weranson te ba wera ba icône na mboka donc to ta musique to mona directement ba wera to mona directement ba Kofi to mona directement ba Papa Wemba que son âme repose en paix to mona directement ba Jibem Piana donc to mona directement ba Emenea to mona directement ba Dilu système que son âme repose en paix. Daba Weranson baba tumobe basala kombo. Wera mutu moko na domaine la musique donc toko yo critiquer te. Na domaine la musique toko critiquer tout le monde, to critiquer mais to bossa na raté. Wera aza leader. Bomoni Bercy o Wera sali na matadi. Bomoni Bercy o Wera sali na matadi na bisibino et na bato belé bandima qui même pas. Que Weranson a posé la Bercy à modèle wana. Bercy à modèle wana bande konanga bato ebele bandima ki amote. Que lelo Weranson a koton di sa matadi bongo. Que lelo Weranson a posé la Bercy oya sali na matadi. Siko bato boloba ke yangi masila. Bomonte ke mokosa kana bino. Bato boyela kabiso ke yangi masila. E yangi mazala lisute, e yangi mabeta lisu ba concert. Wera kosa la 2 ans, 3 ans beta kate mais so beti concert moko akangi masolo. Akangi masolo wana to bosa nyango. To wana penza toyeba keloko wana. Da baba leader moko o to ko comparer bango na likambo moko te. Lelo bato oloba ba oloba bato balinga la zamba te bato balinga Weranson te. Nde ba oloba ba critiquer. Bato ba critiquer. Asali plein mabeti malonga te asali plein mayembi malonga te wera ata odia beta nzembo moko ata odia beta ka nzembo moko mibale na concert ekanga po ani batu balinga ye bongo abimisa batu ebele la zamba wana Weranson omona wana abimisa batu ebele kana la zamba nesisa bakinda place bakenda sa ba répétition na bango. Alors bato loko bangia wera bato mo otoko critiquer te bomoni bino moko tolobaki ebele bato ba critiquer ebele bato balobaki ebele bato ba critiquer vraiment ba critiquer bato ko critiquer ba critiquer ebele bato balobaki ebele mais bino mo bomoni ka concert moko ekangi mais yana bato balobaki ke abeta kalisu ba concert te e asila ayebi ke so abeti concert batu ba okende te abeta ka suba concert te po ayebi ke batu ba okende te mais concert moko kaka o yangi mabeti bo sentir matadi tombe et ana polémique mona na réseaux sociaux batu balobi ke Weranson ndazana ata le dia tsa stade kokata ko kisa stade te ya Weranson soka teka programme stade na ebise bino ba shege tu ya wenzi ba okota batu tu ba okota eza ba shege ya wenzi eza ba phase batu tu bomona ba catégorie ya batu ya ndenge na ndenge. Nani abina nzemba Wera te nani ayoka muziki ya Wera te nani ayoka te mutu nyonso ayoka mais lelo ezate ke po ba musicien belé babimi po bana miki ebele baye bazianye ebele baye nde yango tokobosa na ba légende na mboka na biso tokobosa na bango te kande za ba otika peta atiki pe moi atiki lipo mo bana miki etan kande za atiki pe bango peta ba régner mais boye ba kelo kwana tokoki jamais kobosa na ba icône na mboka na biso tokobosa na bango te
ata lelo tomona ba fere bazali ba fali bazali tomona fali pou bazali tomona fere gola za me ba icône loka ba Weranson tokobosa na bango te. Donc batu lokwa bangia makande toloba ba batu moko oyo ata lelo soki ndenge ni tokobosa na bango te. Donc tokoya ko lekanela ka bango te. Ka briske maka beto yo to bando lekanela ye oyangia masila o boyo bo biomo botu mona concert matadi batu banzima kite. Ata lelo nde batu boya na ba critique batu ba critiquer oui bien sûr batu ba critiquer na bango kaka. Mututu Moïse mbi ekuta beta concert na stade de Martyrs to mona biso so stade ndenge tonda mais na bato ba critiquer concert wana. Moïse mbi a beti stade de Martyrs biso nyoso to moni stade wana ndenge leki to moni batu o bazaki wana mais na bato ba critiquer kikaka. Donc lelo ata mutu Kongola critiquer ne ka congolais. Congolais jamais ndime likamba mutu andima penake mutu asali bien andima penake te o penza abeti yango bien Kongola ndima raté Kongola critique raneka donc critique salema pona ba congolais Kongola critique raneka to moni concert a Weranson ndenge le mais lelo na okamwa nde batu ba critiquer na ba commentaire lelo na okamwa nde batu ba critiquer partout na okamwa elekelanga elekelanga komona batu ba critiquer na ba commentaire batu bazo critiquer muta beti concert a makasi bongo Weranson a beti concert a makasi concert wa atondisi batu o matadi ebukani atondisi batu matadi tombe matadi ebukani mais na okamwa lelo batu nde bazoloba na okamwa lelo ndenge batu ba critiquer comme Kongola mesana na eka ko critiquer comme Kongola mesana na eka ko loba tali kamba olobeza te mais Kongola na mayele na ye a mesana ka ko loba Kongola lukaka mone lo mo bwa mabe ata likambo na yo sali omona ngo mabete mais yeba ke Kongola lukaka ko mone lo ka mabe lelo poto féliciter papa na biso Weranson yangia malila forêt esenga nini esengelo rote mais comme Kongola zala mabe alingaka ko critiquer batu mais a mutu moto féliciter to yepena to lobi félicitations papa na biso a mutu mo pena to yele lo to lobi félicitations yangia malila forêt po o sali lo mobwe o batu banzima kite o to ko ba félicitations yangia malila forêt po o buki o tondisi plein na ebisi bino kande bo mona ba image chantier mupanzi donc eza vraiment donc ezaki vraiment plein. Mais batamite mama be boyo finga ngalo ba toujours so kumisa fali omoni koto faire ça le mo bo sepel na moto na place oyaka kokoma ofinga oleki ena ngo normal yala na ngo normal so moni ke non ngana kumisa na nga fere fali atie lo mo bo ofinga te leka na yo okumisa ka jibe wera tie koto comme olinga wera te leka koya ofinga te mais Congolais comme makila na biso déjà ba Congolais eza emesana na rando makila Congolais e na rando na kati yo bomoni Congolais otika ka rando lelo te pourquoi makila Congolais e na rando na kati donc Congolais mesana na rando na makila na ye Congolais mesana na rando na makila donc ata Yesu akiti ata lelo nzamba ye Kongola otika rando te po Kongola mesana rando yambo moni ezala toujours ata muta sali na eloka bien ata eloko wana yo moni peneke non muto penza abeti yango kitoko mais tanka yo ya comme NDG eza motema mabe DG eza na kati ata muninga sa eloka kitoko moyo mona ngo kitoko eza te o mona ngo kitoko te pourquoi po yo o sepela de na ngote yo moko mikotisa de bazuwa mona mutema na yo mo sepela na ngo ezate mais yangia mabeti concert o biso so to moni ke a forcete to mona pesika mote basala ba campagne ke o concert a matadi o baleka parti par là to moni te ke basala ba campagne makasi to moni te basala ba pub moko boya makasi pona ko sensibiliser batu to moni yango te mais bo moni nde matadi ebukani bo moni nde matadi tombe matadi tombe bien so bo moni yango en tout cas batu tu balinga yangia mameko partager linga vidéo oyo eza malamu ngalinga toujours ko lobela bolamu wa batu na linga te ko lobela mingi ba mabe to loba mingi bolamu eza malamu tango moni pena mutasale lo mo be ya bien
o pene esengo félicité otali pene ozongisi olobi oyo eza likambo ofélicité donc tofélicita biloko mosusu yo pene omoni na yo eloko moko boye te o pene eza bien tika na félicité ofélicité elongolo eloko te échange oki yo te elongolo mpe eloko na nzoto te elongolo eloko na nzoto te félicité kaka moninga eza na ka simple félicitation eza ka simple félicitation ekochange yo te ekoboma te ebomaka te mais lelo tokamwa bandeko na biso tokamwa bakongole ebele boza wana kaka mpona ofingaka bato boza wana kaka mpona obakisaka bobakisaki motema mabe lelo so babino bazwa yo batya oke ebeta concert nde oyo ranson abetaki mosu okangisa ta 10 personnes te mosu okangisa ta 10 personnes te bandeko bapartage lenga s'il vous plaît partage lenga na Facebook partage lenga na WhatsApp partage lenga na Messenger soko otilinga ta lia o na stati e osa malabu mingi donc totika motema mabe concert a mutu tomoni pena ke concert eleki kitoko mututu amoni pena ke concert oyo eleki kitoko batu bakoti ebele batu basepeli malgré boloba ko wera nso na musicien ba fazer o wera nso na musicien malgré boloba ngo mais yana bato bayebi musique ya wera yana bato bayoka batali toyi na bango pona yoka ti lelo bayoka ka musique ya wera yana bato bayebi musique ya wera très bien bayebi yango très bien ndenge eleka bato ebele bayebi yango donc mutu ayebi wera ata so boyeba ofinga wera aoseka na ye mpo ayebi musique nde ekendaka donc totia motema malamu moninga abeti eloko asali bie bofélicité ye eya nango mabe te ata oza no mutu akofi ata oza no mutu ya papa chéri ya jibe mpiana mais ntango omoni mutu abeti eloko mo boye oyo esali bie ofélicité ye eyoza mpe malamu mingi lelo tosepeli kaka la mingi te na uti oloba mais wera nso na oyoka na lisu te baconcert tomona te kaka kala mingi te na uti ekomituna nga moko na banda ekosepose baquestion wana nga moko mais lelo nasepeli komona wera nso na beti boye bato mpe batondi nasepeli tosepeli bongo nde toolinga toza wana te ka po toyaka na bacritique moko ezanga ntina eza kitoko te toza wana te po toyaka kaka kotiaka ka séparation na bamisien na biso ntina bata théâtre na biso tookotisa séparation biso moko po toza kaka asalaki boye ebimi kitoko te asalaki boye eleki lelo tomoni silake na feti ya domaze mais tomoni bato nde bandi koloba bino koloba akenda bafeti te sikoyo yeyo esali nini esika kongola linga moninga kongole te esika toya koluka bapolémique moko inutile en tout cas botika weranson abeti concert oyo biso so tomoni abeti concert oyo bato basepeli bato bazalaki na concert vraiment bazwi part na bango basepeli makasi bongo nde tolingi en tout cas merci de la forêt félicitations na concert na yo nzamba lola apambola o nzamba za lokumu concert eleki na kitoko bato nyonso bazalaki wana basepelaki merci na bayangai ba obolinga irsi botelo ya TV ba o nga na tsaka na motema ope bino botanga nga na motema na bino en tout cas merci mingi na ndenge bo soutenaka chaîne na biso ekende liboso merci mingi na ba o vraiment bokomelaka biso ba o bobengaka biso ba o bopartageaka ba émission na biso merci beaucoup nzamba lola apambola bino nga loba toujours soko za muta sika tango trouver chaîne na biso ndeko nanga ko hésiter te ya ko s'abonner donc ko hésiter te ya ko s'abonner tango s'abonner ko bosana te cliquer na cloche à notification pour que prochainement tango penza tozotia ba émission na biso ekokomela yo directement esika nyonso okozala yo tolobaka toujours tango s'abonner ko bosana te cliquez cloche ya notification soko lingaka musique ya mboka na biso soko lingaka weranson de la forêt tikelanga commentaire à bien et aux amalam donc commentelenga maloba malamu tika maloba malamu moi kama félicitations kuna et aux ala vraiment malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est smasia à zongite bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.